Te photo exacte. Ah, mais moi ni me comme sous tant yemo déjà mi allo ba mun ronde lo ba kata motema na ba kete ngaku ana ko tele maneti. To ba na komi tata na musapie bandeli wana oya mukuse wana. Tu vois, au ça muninga ki abota kate. Yo me mi pese ma ko mi pe 9 mois na pe na maboko azate. So to zwina ye na kari. Ba mi bena na mwana maboko. Mutute. Ba mi ba sabana. Mais pourtant yo ko to monela ngo passe o me ngo ba zemi, me mi na ba douleur na yo, na passe. Mais là on y la kisi ke lobiso karina me mi zemi na ye ki abota te. So, alors que quand ça commence na ba buzo ba na ba délire. En plus mutango no na wazongisi. Assez assis là, tu vas l'inette, le quoi mettre paille. Moi, normalement, on a des parents. Bah, on a 16 ans. Jamais. Parents, moi, aller à mineur, on a à classe. Parce qu'il y a des parents qui ont 16 ans. Ils ont chèque. Pour les parents 16 ans. Tu vas lobby au Virginia, elle est fière à cause de Moukousse. Elle a créé. En plus, elle a créé qui Moukousse en valeur à sa maman et bana. À sa mouton, ça a des prix banda. Si le lot, au moins que combo ezaka que zo circuler car. Na ko finga bana ba kufate mais ba ma on est ba Hollande naka. To ba opé tour aussi ka lobé kama lobana. Po talika bima na ba to po yeso remarquer bien so mo nya finga mutwa mikolo na makasi abima na e. To ba yeso ka bimi na yo boye o memi na ngambo. Virginie manganga ninga zana ayebi ete atanga pe kombo na ete na moni ete place mo émission mo ete Virginie tangi gloria ayebi tamu zuku da ayebi ete ozalo ka mutema mabela likambu nyonso yo yaka kaka nanya benga ka yo luka na moyo kota poto yo ma mususa ngo po mo tamu zo kangama ayela que c'est déjà que Karine Mokonzi aza puissant na ba ndenge na tu vois. Mais si comme tu m'as belobi au bala, on le rappelle bala. Pendant que nous moi si, tu vas au lingate mutu moro boya. T'as ce problème naie à télé ma. Pe batouana je pense pas que batouana ba yebeli Karine wa bala na lemba attends bala mutu. Oh. Tu vas regarder la batou ba liba ba l'émission. Attends maman mi dato ba bala la papa Vita Kabere. Yo mona des émissions là-bas. Mais maman mi d'apart à la succès. Mais Karine ce qu'on va que c'est l'émission. Te Karine dans la gaz pardon lola ndimio sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Nous ensemble. Sida Bilele na nenga ilusa Victoria Certa. Amen. Bonne réception, envie d'une excellente méditation. Tout bozul baro landanga votre humble serviteur. Et dit le Joubek frappe encore mbanga manga international soda makasi. Ya Zakari Bababaso honorable bukazo ka lipinga basoda ba ketumba moto likola moto ça kopela c'est kopela oza émission à droit de réponse na lobaki yango tango tumboli ba chinois tumboli la Chine et lokola obomi moto na pétrole obomi moto na essence parce que ba chinois la Chine ba lokola Saint-Esprit oko finga no Jésus-Christ de Nazareth toi notre Seigneur notre Sauveur l'homme de Galilée le chef des armées célestes. Si tu demandes un pardon sincère, à garantir au bandelate, au limbisao. Finga na odier les grands créateurs, les dieux saints, yé moron zambé. So sengi pardon, ba au limbisao. Mais si on fingi Saint-Esprit, l'esprit puissant de Dieu qui est Dieu, l'esprit d'adoption des enfants de Dieu, l'esprit de toutes sortes de grâces, l'esprit de vérité qui nous instruisait de toutes choses. So on fingi notre remède, notre consolateur. Notre salit au limbisaro jamais quand les armes cassent parce que bah fini papa chéri ben piana El Salvatore de la patrie un beau gars enveloppé du soleil souverain les grands leaders Motopamba bah fingi faire égale à Jésus de nuance Mister Lova le capitaine qui amène la rumba congolaise au beau port faire ya fingami Virginie Mangango concerne biso aya na biso bana musalo liboso
bafingie na mama Emily Gloria Mulangi yango attaque charge ya Karine Mokonzi afingi Karine Mokonzi la baronne a leader na biso aza leader na biso la star congolaise internationale reconnue mondialement Karine Mokonzi la tigresse a fingami. Alors nga de Djoubek frappe encore, je peux pas rester bouche cousue. Il y a un sala et droit de réponse azana 1 mois ya attaque tia ko tombo le drapeau blanc a osenga cesser le feu. Nazanga monté na plateau nanga nazana mwana mayele ya solo moi si kitoko une très belle créative créa l'image de Dieu. Yaza moi si te kaponzamba kela moi si te aza moi si mwenzamba tia qui féminité katinae, c'est-à-dire non eta leline ya basi esekele ya basi elobele ya basi esaleli ya basi musu tozo mona ye azane mwasi mais ana kibo mwasi kasi na ye te ki féminité kati nezate esprit mon masculin de dominer kati na ye mwana ifasiki mutama yele Sephora la douce que j'ai dit déjà Foura la douce Foura bébé Foura bébé Foura la douce moi si kitoko avec ba rire mo facile Foura la douce bonjour. Bonjour de Djoubek frappe encore en tout cas bonjour na batunyo so bolanda biso bonjour na ba chinois bonjour na ba na membre bonjour na peuple congolais bonjour na personnalité nyoso bozali ba ko olanda biso en tout cas moto eza ko pela likola moto yebisa biso yoza produit ya bonne formation ifasik oleka na ifasik est-ce que au monaka Gloria Mulangi mama Emily na ifasik parce que abete la ifasik to la griffe rabiso ke azamwa na ifasik otika ko mona na ifasik to yoka ko mona na ifasik. Bon, je suis d'abord désolé, hein, dengue, comment on a battu Bayard au bébé, ça n'a qu'à lire comme ifasik. Si c'est de vrai, pensa battu en ifasik, je ne pense pas. Tu vois, mouton à outa ifasik, vraiment. Ifasik, on dit pas ifasik parce que ifasik peut, bano Bayard, la mon classe, bah vendre na bon, bah spaghetti, na bah sauce, bah cuisse, na bah poisson, y a bah 16 please. Abimenda, bah baby kaki ifasik, mais yaki ifasik à libanda. Mais en tout cas, comme moi, non yebisanga na mon ononte. Na mon ate, mais na yoka raka ki outa ifasik, sans toutefois na mon. Penza miso na mona été peso amona azaka penza mona ifasik aba na pesa biso ba komba ba professeur nyo so ifasik apesa biso ba directeur pesa biso na tango ya tangaka recteur ezalaka nani pe ba classe na bango ba classe ba kozala ba komisa ko pe na ifasik mais tamso ya na deux fois ba ojo ko taka deux fois na bo mona na bilongi so amona nzela ba to tanga na ifasik mais est-ce que faut ba tourner classe nini vraiment yo tangaki c'est ça vraiment le problème kofinga ya na biso ene na biso Virginie Manganga oyaza modèle à humilité ba journaliste belé ba chroniqueur belé ba chroniqueur belé exemple à suivre ba chroniqueur belé ba journaliste belé Virginie Manganga ni omona ke sert na biso nande ko na biso Gloria Mulangi mama Emily sur le plan intellectuel représenter mission au préféré nani te photo exacte mais moi ni me comme sous tant yemo déjà mi aloba mun rondelo ba kata motema na ba kete ngaku ana ko tele mandete to bana komi tata na musapie bandeli wana oya mukuse wana komi tata bino moi c'est wana za question penzo ko tuna tant yemo banda loba ngo na bato balinga kai soi disant bamo babia okosi bamo babi se penza ki ya tika ko okosi to ba hotel mate to ba nelo côté to bandi na beauté bo limbisa en tout cas mutu nyonso nzamba sama image nzambe meza bato musu penza ba sala ma penza na mabelo jo ba bengala ka sata sikoto ba buaki sata monda mo mabela yibaki to botali banana kitoko na taille na mayele na manière osala musala photocopie ezate photo pesate to batina kutu te wana kutu na question te nga kutu pona nga ya question te na bato baotala na bato balingaka ye na buzoba na ye ba mo kati na mo babaki déjà akosa makasi alukelo mususu afingela Virginie aluka ke na musala te ake na beauté te ake na mamanyo sote an to ba pas match wana eza question te il y a pas match ya yoza mwasi. Est-ce que moi si à Moukousé, non moi si à Moulaï, non la vraie chérie. Bon, les goûts ne se discutent pas. Au cause de la pose à Moukousé, ça vraiment mis à cano. Au cause de la pose à Moulaï, ça qui toque, ça peut être nous sommes Moulaï, pensako, natina qui Moulaï au mondiauté. Moi si personne Moulaï peut les qui mingue comme une norme B. Moi ça bon moi taille moi normal. Yo comme Moulaï ok wapi. Qui Moulaï on peut banaza qui na we pesa nini, liba la té l'autre côté. Moi na pété. Ce que qui Moulaï tine ça Moulaï zani. Et pourtant cause à opposa Moukousé moza vrai chéri moi ça Moulaï en télématé to ba question Moulaï na Moukousé nga pona ngeza injirte
to ba lobby oh Virginia za mukuse elle est fière à cause de mukuse na ndenge nzamba créer en plus nzamba créer na ki mukuse na otchangwa en valeur aza mama ya bana aza muto osala musala des prix ba banda ti lelo au moins que combo ezaka kezo circuler kaka poza ba musope ba banda kana bango ameki pe boale ali mwana mais au moins que tant de gens tant comme Virginie comprendre que Virginie manganga moko boina RDSO azala Virginie manganga moko boina RDSO asala musala kitoko Virginie manganga na RDSO en tout cas la kisa biso pe ba misusu o nzela biso tito tanga to ba Virginie bazala quand de baloba il faut respecter les gens qui ont vaincu to ba so oza impoli en tout cas mais quand pe air moko doser hôtel pe mutu mususu te yena ko finga ete koko ta pe makamba batu te po Virginie manganga ninga zana ayebi ete atanga pe kombo na ete na moni ete place mo émission mo ete Virginie tangi gloria ayebi tamu suku da ayebi ete yakuta ayebi Virginie manganga Virginie ayebi ete siko awaki okotsa kombo na ba buzo ba na ba deli en plus mutango no nangwa zongisie assez asila to ba linette lokwa mettre pai mutu mo masila na ekala ya na grâce on ba bakoma couleur mabe bongo couleur wana pena na Grèce tabiso no to wana Congo moyo ezaki lelo metande ba bento obimisa pe na poko to tamboli ne chefo de tete na teki maquillage na tongo pe akushi moko yo lexa ka metaba tento obimisa so eza na onka pona Turquie so ki nini elo ni waza Grèce ezala na onka bon en tout cas ya to vanda biso no na Congo na préféré to vanda na Congo ebele balobi bafinga Karine Mokonzi bazofinga Karine Mokonzi grâce la ngubu bafinga Karine Mokonzi qui peka finga Karine Mokonzi mama Emilia lobi ke non Karine Mokonzi abota kate donc ndenge ndeko na biso tigre noir azwa ko bala Karine Mokonzi bongo donc alors la elilingi ya pambo Fabrigas ayemba donc Karine Mokonzi abota na yete abota kate bakate ba trompe ezayelo ko na vrai ou era faux. Bon, d'un invité sur biso l'intento comme ba médecin, ba docteur, auto quatre ba trompe, tout ça là ni bon. Pour moi, mon homme t'a manière de voir les choses. Netinga bona lo ba na robot ta ti mukolo na rolata ka lios. Parce que mon toi lingi ngana botele mwana, il faut pesa nga valeur parce que je suis une femme. Na te ke o moi bo bima ki na bala o munyo so roya no ka ko sente na memelo zemi poza kana poto ou bien po yo za danger na memelo zemi na botele mwana ofele. Ça se fait pas nga maman nga ba bala ka to ba nga pene na za be fona na mwana wa uti na mariage. To ba na ko critiquer batu bano ba botama hors à mariage te mais moi si nyo so na bonne normalité alinga ka ba bala ye ba honorer ye bana na ba za bana mariage ba mso ezaka na pe ba ku ya vie et yaka na ngopa ko bota comment yo ko zala wana ofinga muni omoni maka mususu ya nzambe te nzamba za ka bolingo nzamba ko te na manière ebele tu vois okoyebisa muninga kya bota kate yo memi pese ma ko mi pe 9 mois na pe na maboko azate so to zwina ye na kari ba mi bena na mwana maboko mutute bango mi ba sabana mais pourtant yo kuto mona ngo passe o memi ngo ba zemi o memi na ba douleur na yo na passe mais là on est là qui que lobiso Karine même memi zemi na ye ki obota te il faut arrêter avec des choses à bota rata tom sou Karine alingi na ye so ka bali aboti so ki pozaka ke to kutena mobile to bota mais da ba to bakoma na bana 100 000 to ba mobile no so bando le kanza no fo yo bota na e mobile no so bando le kanza no fo bota ne no arrêter nous ça okoza la paye mto bota ka wana mwana te bino mbale ba benga bino ba mama sabana so gloria kufi lelo Karine kufi lelo mutu moko te batangele ka kena mwana mutu azate o balbake ninga zabwe aza mama ya ba bibembe ba ne ba kufa siko ba tanga ngote ba olobake mutentela kufi abotaki te de son vivant c'est comme ça to ba arrêter o ba kate ba trompe so ba memi la justice ba bi la exam ta kate ba trompe la exam médecin o lobani omoni okoloba nini o bakate ba trompe te munam tana manière avoir makamuna soki yo o sepela na ke ba sentaka yo bo continuer na ko sente na bino bato be balinga na ba sente na bango te bazo mi batile te ke moi si abi ke tenga fo ba honorer nga avant mobala a botsanga na me maka ba zemi nga na ki ba douleur apamba ba manga sende la lie ya pamba ba mabele ya pamba te atika kotana kuto moni mamnyo ba argument ne za ba fausse argument aloba ni makambo eza normal. Alobi ba griffele mariage parce que yé a balaka na âge à 16 ans. Après na âge à 17 ans a divorcé na est-ce que neto zakana bino na monde internet oyo ke likambate salama o sala likambu elekata 20 ans passé to yeba o sokata mwa nungu moko boye ke Gloria Olangi abalaka Gloria ba honoraka ye Gloria Mulangi même mili ke babalaka ye civil na ebité zaka civil zaka coutumier zaka religieux o kada li solo na ke Gloria abala
Non, américain perdu en Grèce. L'internet, il y a l'élo, au bala. Mais il y a pour la blague qui te montre qui va photo, te montre qui va image. Bon, c'est un autre qui est non, de Dubek, to zone à nanou nassé. Moi, normalement, on a des parents. Bah, on balai à 16 ans. Jamais. Parents, ils ont moi, les mineurs, ils ont âge à classe. Parce qu'il y a des balais à 16 ans. Abandon tanga, azara chèque. Pour balai à 16 ans. Balai à 16 ans, n'engeni. Et d'abord, on compte la musique, na âge à 14 ans. Mais non. Moi, à 14 ans, on a un millier, il y a des musiciens. Jamais. En plus, moi, c'est. Et un peu même sous rôle peut-être que azalaka na que nous avons sous parents bazana ngote azani na moi donner oyemba ni na moi na moi si na 14 ans to ba yesa ka beba na 13 ans to ba yesa na déjà moi na balabala na 13 ans. Moi je comprends maintenant pourquoi finga abatu lelo vraiment na comprendre yemo penza l'exhibition identité na ya bien pourquoi finga abatu pour moi nous azana ba parents na ba parents j'ai bien dit ba parents ba bota été ba parents na ye parents n'y ont pas dit moi na ya mukie ya moi si ake otike na milliers ya ba musiciens mutu so tala nga ebi ndenge ba musiciens ba évoluer la makam na bango to ba c'est que yena âge 13 ans wana to ba alega déjà 100 balles ce qu'on a 17 ans wana mobile ya bala gloria obiso sto yebi gloria ba bala si lelo image mon na télé internet te ba senta kaya lo ba bia ba senta kaya sikoto ba sente papa batabangi na makambu aye ko bimana de casier siko papa on ko like en tout cas félicitations aloba maloba oyebi mutsonga on reconnaître qui est akendaka na chasser papa déjà tant monde a 17 ans comment moi 17 ans on dit ma bimana tata mukolo bola koza koko na ye moi na 16 ans moi na 16 ans plutôt au banga te bi moi na 16 ans on dit manga tata mukolo bola bimana ye oh yo à moi dangereux faut nazala na ba garde nanga papa nazwa préservatif ala tango tout 4 kubu zemi ya ba musicien ya ba shege ba yebeli place bimélité bakela papa batajika papa bi po mes atteint nzamba alikolo mwana wana soki eza ya ngai na kosala nini akosima baso pe ya ngate asima matengo mona kaka na kofinga bana bat bakufa te mais ba maone ba olanda naka to ba ope ya tour oseka lobeka malobana po atali kaka bima na bato po yeso remarquer bien so monya ofinga muto ala mikolo ala makasi abima na ye to ba yeso ka bimi na yo boye o memi na ngambo to ba sko bima na ye te to ba ye penza za penza ba sonzo so ko bimi ne kangama yo mo muto ayebi ne ke yo ndongo za boye wana ona mabe muto nyanga alinga avanda na muto mabe abota ne bana basa ne fami to ba za nga bato mo ba yo leka te sko so ba leki yesko sonzo sko sonzo wana lingo tika mibala bato to mo ka piu po kanga o akoseli ozeni ya mpe bana ngo ba vana te po ba vrai papa na ba misa ba ngambo bazo lobaka maloba en tout cas quand mo kondi soki penza eza sérieux zo bala en tout cas félicitations eza ka honneur na biso ba chroniqueur to ya kana ka pona ofinga na te to ya pe muninga s'appelle comme malamu pe bo encourager so yo zui grâce à robala te netinga bona tuna na grâce à robala te to bana roza te pona critiquer ba bala bado to ba mutu aye aza mobala sérieux linga bale to féliciter to ba apa ko finga na ba to ba finga na kana to ba internet ya lo kwa ndaku na biso elo kwa ndako na biso elo kwa famille to bana famille ata mabeza liso likamoka malamu ye pona muninga bato ba sepela bino zala ka wana kuna aventurier yo mtu yana mibala sérieux yo mtu yana mibalo baza boy nanya ngosi abala yo to ba lakisa biso mutu abala yeli biso ba photo to po biso na internet aso mutu ana bala ba ninga na ye ba ko ya to ko filmer eza po to tshaka ba ninga moi filmage moi photo to ba na internet ite to boaki siko yo place obalela to yebite place yo ba balela ka yo ngo mariage ngo soki na commune nini to dans 24 communes to ba sika ya bala maka na 25e commune o ye mo ka yebi na 25e commune en tout cas bien ka po ba kanga ngo po 25e commune ba mona ke moyen exister zate ba kanga ngo en tout cas Karine Mokonzi soko bala eso en tout cas félicitations encourageux ba bala ka to ba eloko nyonso ezaka na temps nango age moko esenga age moko mpe fo bala to ba au moins d'attendre déjà comprendre que ba vie ba kofinga yango importante atia na ye na sa kota na ye na makambo mosusu lelo tokomo akomo bete biso ba acoustique tozala kosepela o comprendre tovandi mpe air moko bite Karine osa mpe fierté na biso bato ya télé bato internet tu vois akomi na ye musicien osala makambo na ye to basoko obala e faire partir ya âge to batango moto akola azo évoluer na makambo mosusu kote moko ezalaki mabe asala nini abwaki a évoluer bato ba continuer kana ofinga ba continuer na bango kana ofinga boko kisa ba 45 ans ata boko kitsa ba âge parce que bino so ba toto ke na bien
ya lo baza 31 ans so ya za 31 ans c'est que ngane to ane kaka 10 ans c'est que ngane ana 21 ans pour to kola to ni ko kola te pour ngane ndeza ko tala ka boy e kaka 10 ans so pe 10 ans te 15 ans parce que yo 31 ans c'est que ngane ana 21 ans ah te to kola bon bazemi ba sentara bisondeni to kola ti ato boye longe funda ato boyi to ba mutema mabe na ndenge zokolela ndenge age no zokende ponga ko vanda tena zalaka mutema mabe pa bato sans toutefois ozala contre mutu tu vois ozala ka mutema mabe na likambu nyonso yo yaka kaka nanya benga ka yo lukana moyo kota poto yo ma mususa ngo po mwata mususo kangama okozala pe bato mususu bezala bon nani soki grâce c'est grâce waka bazemi na ya bomba na kananu grâce la ngubu a bomba na kati abimisi mo leçon na inane on comprend malgré azana ba délire na yemi na makamusu so réfléchir yo posana nzela mo bo luko komesika mo bo mi vandisa mi bomba parce que tom sa yemi a bomba mate bato ba lobela mo lote bomba ma mo fo bomba ma o luki mo etango comme na parole bimisi su buzoba na onyo so kende na ngokuna wana za déjà commis ko yo zana nu na nzela ya mai ozobela ka mabe ya ngubu esa ko katsa ah ok acte onde kona biso ki peka apozaki yoke na lemba ko tia micro balader bato bazo finga o aza beau frère na biso Tigre Noir que c'est un muibi aiba kambongo et ngati ma na poto et que yabala Karine muté pola ba mzuba zoko ba ke ba ona bango mbale o muté pola basali ba o mérité babala na ba mbale muté pola acte ki peka apozaki parce que aluka mambo ko mambo ngote tant zaire ninganaka akokati acte nde wana ko mona mutema mabe bani ba ko légaliser union muninga yo yena biloka ndengo wana attaque moi si ce que ça y yo ba obala yo muninga no journaliste moi si asa le balader batu ba manifester mécontentement pour na libala na yo elinga salondeni non elle c'est déjà que Karine Mokonzi aza puissant na bandenge na tu vois o rola mukaka na tongo te boyo kende commune moko to ba commune penza au long de transport ok ti na commune ezate ki o neza beto sangani biso ba journaliste ba ok pendo futi transport te Karine vraiment en tout cas félicitations musalo yo sala ki na internet lelo pe futao to ba ata muta sala on a mauvais sens na muta sala on a les bons sens voilà quand même e futa et quand même ti na lemba ba reconnaître que Karine Mokonzi mo ebi ke biso na ki na internet neza boye ko eba neza ka passe na ba ki ne on comprend mais so déjà dans ba tout monde ba reconnaître Karine Mokonzi bo boye azala c'est déjà bien. Toba, et ça encore promotion Karine, bien on va comprendre il y a des promotions mais il y a pour balle hein. Moi je suis pas contre toi, je pas de problème avec toi en tout cas. Natika pour coûter un autre sola dans tepo, maramna italingate. Mais tu comme tu ma belobi au balle, on lui rappelle il balle. Pendant aux années moi si, toba, on lingate mutu mo boya, ta so za problème naie. Atelema pe batwana je pense pas que batwana ba yebeli Karine wa bana na lemba ta balo mutu oh bez internet ya makamususu vie privée ya mutu ya makamususu. Je ne peux pas mélanger ma vie privée dans internet. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu vas net nga zabwe, mutu mususu nga zabwe peut-être so amoni la douce mutalo babo mutu mususu ko boya, mutu ayebi ngabia. Tu comprends? Mais aux internet église tanga ko vanda te mutu mo bote mo sala ka ba ninga na bo sala msa mo mabe, to ya ka to applaudir, c'est biso to comité mo mabe. Tu vas au télémano tu fouti transport nos yeux fouti caméraman so pose na mutuka so po mataki na wewa onga ko kwea kuto ça no pas accident ba okufi no pamba liko ko c'est la mutu émission to ba Karine Mokonzi nga penda côté na penda Karine Mokonzi bravo en tout cas oyebani oyebana en tout cas oyebana nga penda na biso oyebana félicitations Karine bah c'est l'émission to ba ko c'est la battu ba l'émission attends maman mi dato ba la papa Vita Kabira yo mona des émissions là-bas mais maman mi d'apart à la succès mais Karine trouve que c'est l'émission te Karine on la gaz pardon la nimio on la gaz en tout cas que c'est l'émission te papa tika en tout cas félicitations il faut aux moi ça moi pifo moi ça pèse à ma cambo so ils a combo na ningi si ata bato ba lobisa kete ben au moins ma photo na pe ba tie
to bato pe batalaka batali ope pona Karine bamona photo Karine to balobi nini yo esungi pe passer nini otala mi koti mo YouTube tango tinda mo mbongo on se retrouver ça bien Karine en tout cas continuer ko salaka boy ça bien to s'appelle liba jour liba la paix to na quartier ya pas tigre to ke bolo bande babala ni boy bo kanisa ni bato supe ba ko réagir ça on m'a bête era ki star mte sala bongo ko za star ya pasi parce que o star mutakena ne poto wa bi poto za cimetière mais Karine banda kenda Karine yo pe bisa son vérité qui sont balobani c'est comme il y a solo banda kenda poto ti lelo za kana ba actualité bato ozala kaka na ba actualité bato te Karine pardon Karine like ça secret banda kenda basi yebi ke bato musu bazongi kutu na mo actualité pour Karine comme na poto. Vous comprenez? Akufakane kalebe madula. Mon soso mutakala gambela. Opende leki nango mupepe. Baso ma on a 23h na bato ba lota soso. Pour soso de leki bandi, je pense pas qu'elle a été chassée de mutansom. Parce que azongi na actualité comme on est betami pour Karine na poto. To baso Karine les ekana kisa ngaka yo kanate. Mais bon peut ça Karine mon merci to bana batu bolinga kena batu bolinga ka etenga na zala ngate ke ninga zabwe azaso kinanya Karine yo charge ni na lo ne makambo za solo no makambo za normal atala mitema batu boy mais boy te atala munora boy mais mitema bo reconnaître tu vois batu musu bazongi na actualité pour Karine za kuda yo asi leo soki gloria kenaki soki grace wana Karine ana kishasa ya nanga beta solo nanga beta po nanga zabwe imagine on ta filmer bino image ma be okomi susu muito ya mafuta ba no chacho ko sili to tindelo toza ba chroniqueur toza ba chroniqueuse toza kana pona ko tia ba artiste musicien pona ko sala promotion ya ba artiste musicien na ba produit na bango lelo ko mona ndeko na biso mama Emily Gloire Olangi ko finga président Ferrego la Jésus de Nuance Mr Lova le capitaine qui amène la rumba congolaise au beau port. Oyaza na voix angélique, oyaza na voix d'or. Azoko finga ferre na gazete, ferre na fali match ezate. Et kareza musika, ferre irresponsable, abota mwana ki para mwana te. Attends que yopa ozape chroniqueuse et ça liondene. Bon, ça fait trop mal, des grèves impolitesses au commun, comme au leka. On m'a dit bah faire wana, ndeka lobina bah fallu yazo comparer wana. Bah tout le faut respecter bah on a beaucoup. Tu vois, bah même un drapeau na biso bisika mo beaucoup tout temps musumu bah yoka na esa wa Congo te. Mais bah toi on a pas permettre que RDC et yeba na ba pays musu. Il faut arrêter au sakana ba musiciens. Ce sont de pères de famille, bah za ba papa na bana na bango, na ba famille na bango. Tu bah neti gloria penza. Nenga finga affaire. Abanda finga fali kaladi. Moi le nom finga faire. Je me suis pas baluki la fali. Fali azobatin. Yo si fali se pelarane. So fali se pelarane mais faire inani gloria wana mais héros ya na Paris. On comprend parce que fali azangi mbongo te. Fali otala degré mutu abi oyo penza o aza mutu o aze lima. To ba yo so okia o finga baluki kuno finga mais un jour otika la samba tout. Il faut respecter. Yo que notia bango be kara musika be kara ngo par rapport ya ni bango bale ba sa musique. Muna mutana manière na yo sa makambu na ndenge na. Pour ato bandi ko finga faire les premiers titres de 30. Fali ako adopter ni leki na ye, fali ala ba leki na ye, fali ala bande ko na ye. Fali ko nenga za beaucoup ko ka kipa ka kokoloka ne mo lo ba kipa ko te poso kipa ko. Ero ba no kama la Grèce. Mais fali ala kaka biso za na Bercy na concert Fali poupa mais to mona été. Bercy et l'ongane ko za na Bercy. Couleur wana. Yo mo le ba fia pe ba no bi ma Bercy bien te Ba linga ko tata so na Paris wana porte pas ma ba benga na e. Benga ba benga na e parce que moi na Bercy wana. Il y a d'autres gens, bah fanatique qui faire rigolo à côté de Bercy. Fanatique à Kofi à côté de Bercy. Fanatique à JB Piané quoi il y a Nanya Weranson à côté de Bercy voilà. So bon bah baraté. C'est comme ça. Je peux confier au bêta au moins que ma fanatique a fallu pour pas dans la carte. On comprend. Et à mutu musuko batala ko kana finga jour musu penza komi penza boli boso porte na Bercy ba beti yo mo comment de concert a fallu mais batu musu ba beti. Parce que très impoli parce que musu ba na ba kanda na ya kala finga fali. Bazali batu musu ba bossa na maramute. Biso ndo lo ba no ka bo bossa na. To ba mama
non zabo eko yoko li papa na niveau suka o penza ko mwana musala faire egola kota la toilette ndeye li papa to ba azata ni na niveau bana faire egola ani na niveau moi ça faire egola ana niveau eloko ta na niveau ya ofinga Davina o faire lingara Davina te yem tamema Davina na poto. La question qui mérite d'être posée c'est ça. Tamema Davina na poto. So muto mema Davina na poto kasi yela biso passeport ngo kenda ko salela ye yela biso visa ngo zuela ki po Davina pumba kita komi poto yo muto mema ki arrêtez ça so zangelo ko sala de so sila na actualité ya luka moyen ngamba sunga moni maka mususu e conseil siko wa ndeko nanga c'est pas dit que toi contre toi ande contre comportement na ya mabe. On comprend. Yo muto wana na problème te sko bizalelo za kati na so na biso za kindoki so ki nini en plus so biso ba combattant na ba JCC soni hein OK na komba mama ya biso mama olangi na papa ya biso olangi penza toba oyo kisa biso soni mama luka nzambe omoni kombo wana olata so pendo luka ta nzambe na bango omoni ke makambo etambola bien na pas ozala wana ka pour créer des problèmes yo za ka ba ya nanga nanga déplace il fallait aller kalobi nani gloria langi leki nanga mutendela leki lobi oyo leki nanga yo moko wel saka ba ya no na ba leki no zama pire petit à Kofi Olomide. Comme ils sont pire petit à Kofi Olomide. Maman toki maman na ma Sylvie ma pata maman nanga. Exaucer ba leki nanga batina nanga bilamba la banini. Problème ezate. Linga pe bato yo lobela bongo ba on peut pas reconnaître ka yo na tourne na bango. C'est ça la famille. Abi ma pekane yande mona Didiston na ma pekana ye na Didiston kokani. Ye na Didiston. Na yebite. Bino de banzele. Moi na le quadre. Yaki okokana e. Ati atika ko. Siko so ma pekane kokani na Didiston. Siko nyoso etika lini ay kokani na nani. Ah, ma peka ko na division o nyotse tikali ko kaina na pena ngazamo ko feli ngabonte na mwana osilika ma peka mwana kanela kitoko bo yesu ko compara ngone ah te mama luka nzambe na nenga solo to abiso contre to ane contre milimo ya ni makati na yo wetinda ka yo luka ka ba problème ozala wana pona ko critiquer batu ko critiquer batu yo penda so nzamba pesa ka kitoko abaki c'est liotai mais to kufa malheureusement nzamba yebaka ayebi ke mwana onenga obima bona mokilo za mabe faut na pese nyoso ya mabe po ata fingi bato kwaza munoko munena ofinga batu mingi bato ba finga ata mabe na e sala ki a 2 ans en tout cas message na ngeza ki wana aluka nzambe o sale bien mo sa aluki nzambe akota na Paris mosaka vana kane chez bango tilelo mosaka mukolo Kofi Olomide amukolo ya quadra koraman mais tilelo la vanda chez bango yesu pa vanda na lo les chez bango réponse na ngwana bien répondu omoni bana mayele mutazo lobo sentir sagesse intelligence pour na discerner omoni bana mayele foura la douce très intelligente fruit à bonne formation omoni bana balega na ifasik. Comment on a fait papa chéri, j'ai bien piano El Salvatore de la patria, Motopamba l'enfant du pays, habité album et ça la 50 bimaraté. Banda la kaba tu chemin de fer et bimaraté. Aïe na bas de match et bimaraté. Écoute ba mise ba mko longwa, nono fuja longwe. JB asila kala, leader le rôle à JB. Azo finga JB akumisa Uwe Ranson. Par rapport. Omoni Uwe Ranson na JB pa na piana. Ba lo kwa ba ma passa. On comprend. Kofinga JB. Olivier Moulombo, mon ami personnel particulier. En tout cas, tu peux essayer déjà m'boter. Au moins, Kofinga Ouera. Kofinga JB, parce que c'est Ouera, ça les lote. Balo wa ba ma passe. To ba maman ma papa moko. Au moins, ils ont problème comme le Ouera lelo. Au moins, la famille JB. Moi, c'est comme les JB. Moi, je vais faire des musique ya moi tambo la bongo. Bambria rande ba fanatique. Ba pensa bandeko kindeko zate ke o frère Patrice na Weranson ka jibe piana na Weranson en tout cas yo wana na ebison mo so na se loko eza yanga o monya entreprise wa BCBG ya jibe piana akosa onyo so lingi eza ko lamba na so na binete lamba penza ko loleka na 20 émissions to finga mafu yanga so ki mto somba ki o ebisa ke longo la ngona botolo po leka na mingi. Vous comprenez? Jibe piana nini BCBG anezaye album ana obimisa ngotim kolo ya osani olinga et dépendre na gloria te jibe ko lira na gloria te lokalo obimisa album te ni azabe na nzala gloria so na mona mnoko za na matela biso avion takenda mama direct poto kenza mai poani poza mongo te me jiba na bana bakenda poto ozonga ba luka to bakenda rote kitana nzela so ke tirki peut-être sepelina Soraya piana star Dalida piana bana papa chéri asa bana ba médecin ba docteur na ba niveau poto on comprend LGT on comprend to ba soki azaka na mbongo mais o mona ka kwenza butuka mais jibe osala maka moya yebi
oh ya lingi parce que orchestre wana eza JB maramu JB osala dépendre na gloire langité ya tant que nzela na Turquie wana biso mto tinda ki ete akene na volonté na neti ngapelo na obité na pas que poto le roi moi visé compliqué na kenza Turquie dépendre na ngai dépendre na Jubekte to orchestre wana eza papa chéri osala ngonyo so lingi papa chéri so ku tata 20 album vandi sango vandi sango eza yo mais bongo JB pia na liaka bien aza véhicule ba ne ba kitoko batanga ba université minene. Vous comprenez? JB n'a pas un concert à $200, $300, parce que tu tondi plein. Vous comprenez? Exactement. JB a un zanzate au bas du bureau Sara. Mon numéro dans un respect pas douter. Et un moutou savait mon finger au bangi de la musique. Mais tellement que moi son moutou au vent n'a pas drogueur, n'a pas diamba, moutou Sara bien t'as mouta banda qui numéro 14. C'est normal. Afingi ba chinois na ba chinoise matisinga mafuta de Jubek mafuta mati suka mouté télé na bichère de poule. Aïba chinois, bah coronavirus. Or que la Chine, bisous simba la Chine te. Lilo ba moko ba chinois, ba chinoise tout. Au Bolanda bisous à travers le monde. Bon, ngai le bango ba chinois Bolanda ta luka gaz na sima bino. Aïbi que comme moi de c'est fulama, hein, comme on est bien sur le ba chinois. Vous comprenez? Non, il y a ba show mo boye ba charge bo bande ko sala moi série bo sala ba gag na bino. Fimo ba le kala moto tema ki amonaika ba amonaka bino ba charge naza chinois naza pende na moni le kala moto gang. Vous comprenez? Ça veut dire que mutu asale loko ne moro boye un fanatique partout dans le monde faut on dit mai. On comprend ba chinois en tout cas ngala ko bisa bino ka bolande te a luka po ebi ke ba chinois ne baza ba ko s'en charger ne ta ba s'en charger na ozong ali susu. On comprend to ba mutu da so kufa na mai en tout cas bo bimisete po abima solo makasa vimba mone be me kufa na mai bo ti kan li mo ka kuna mai en tout cas bo sundole bo kipeta en tout cas ba chinois bo continuer ko soutenir fan nani Mami na bino yemora ba ke bo benge ko monini. La tigresse. La tigresse. Comment moi besoin appeler ça qui boye la donne à terre. Comment moi ba mi payer ça qui boye en tout cas bon soutenir ba charge bon soutenir ba défenseur ba tout nyonso ba za rapport na Karine Mokonzi en tout cas bon soutenir bon landete so bon landete bon pese gaz. Ali ngazo ngana actualité yo mona ke susu na ona ba nini ba otie ba miniature. Te ya ça si là l'occasion en actualité mais zonga nenga bien ko zonga te ko toucher ba tout et ça la maté. Moni 600 solo. Babota marana ngokotanga komba muntu toki to babatali yo succès aka te fona na gafele Jubek po batalanga po bato balinga Jubek te wana batalanga bien fona tia comme Jubek na likamo boy po bato balinga ke pe balinga baye baloba ki nini ngana loba ke na beta ki 5000 vies na kala maki na sala ki boy non c'est pas important en tout cas bo fula été ngape na sengi bino bo fula été Acoustique Congo awa Lobani pour la Karine Mokonzi, waza leader na biso. Acoustique Congo Award. En tout cas, Acoustique Congo Award, en tout cas, bo voter Karine Mokonzi, ba chinois, ba la membre, kingakati, to ba tunyo so obolingara, to ba obolingara na bato yo ba lingara Karine Mokonzi. En tout cas, bo voter à mon mboka. En tout cas, ba chroniqueur c'est pas voter parce que ça fait fierté na biso. D'autres quand on peut qui mutem ma BR mo pe boy. Et après ba tous ba boy avec Karine Mokonzi ma voter qui est. Moi boy ba pe exact. En tout cas, bo voter de ebi ke papa Hervé azana Karine Obi a oti la papa Hervé libaya. Vraiment bon voter au sala bien tout appelle on doit ça chroniquer oui ba chanter na te abanana qui chroniquer c'est ça peut bien les appels on air na biso en tout cas bon continuer voter ba to pe balinganga de bras fora en tout cas on senga bino bon voter ngaso il s'agit quand ya chroniqueur nga parti pris en tout cas na rosenga bino bo voter à part ba 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 impoli balinga ofinga bato mais muto sala musana bien en tout cas so qui penza atie loko moko bo ke biso ba chroniqueur to ko soutenir en tout cas bo voter massivement aza numéro 5 et bima Congo et bima acoustique meilleur acoustique taka modèle à boire qui bassin to ba boire qui likola boire qui nasi ala tili puta mais lukie to likola talon lukie to ekende penza ba mambila belle ku fino on te de ame Karine Mokonzi en tout cas lukie tout bassin en tout cas bon voter et ça là vraiment bien. Le numéro de contact puis ba dédicace ma banga na ba oya yo ba baza trop cher pour nous.
Bon, numéro nanga, bato balinga ba finga, bato balinga ofinga bato. Nga kutugo, so fingi nanga, eza okwa neti ko zui, guta mai bwaki ne bale. E monana te, to banana tante na landa batu te. Nga penda Deborah Fora la douce de la presse congolaise, nga yo to fingi nanga. Batu bo s'abonner na Fora la douce TV, en tout cas numéro nanga eza 084 plus 244, bloba bon ouais, 84 plus 243. Ah biso, ndangina kilamboka afi. Côté là, je pense bien que plus 243, il y a Willy Moucheni, 84 086 93 71. En tout cas, mbote nanga déjà na batunia so balinganga, na batunia so o basute danga. En tout cas, mbote makasi na depiro mantu ba MP3, mbote na RFN kota kelelo ya jamais rata, mbote na rise mongali to balobi patu dilando, c'est babi vrai, ya yo jamais ko rata na lali so na lamuki en tout cas, na ko bwa ka yo kaka en tout cas, mbote na viens nanga Alibola Gérard Kitengi. En tout cas, merci beaucoup. Nagrasi Color, la Sugar, Eclesa Black Line. En tout cas, Batunia Sobalinganga et Kerit un petit peu. Motonomakamou. Merci Penayo. Nandenge te partager plateau. Merci beaucoup de ce émission Nabiso babi bo s'abonner massivement à la chaîne Impact na idéologie Congo Victoria TV et si ka webo no mona kanga de Jubek frappe encore pamba parce que na signé contrat Libela. Donc ba patron ba chobo lula et de Jubek na signé contrat Libela na Congo Victoria télévision et pas Yemoko les boss des boss, les patrons de tous les patrons, JB Kumaluta mon boss. JB Kumaluta, le patron lui-même, Bambote na Jemima Ibele, Bambote na la Chine Mobimba, ba chinois, ba chinoise, bana Kingakat, bana membre, ba maman autorité, biso tout ça na sima Karine Mokonzi, tout bon de Jubek frappe encore, ba tété là tous les maestros. Silence, de Jubek parle. Mbanga na banque internationale, to vote numéro 5, Karine Mokonzi la baronne, to PC Makambu, tous les chroniqueurs, tous les chroniqueuses, tous les journalistes, tous Tchan de Ronabiso. Karine Mokonzi poids pour toi ça pas pervé to lui au point vient nga faire rigolo la Jésus de nuances Mister Lova biso ba journaliste to lui au point par rapport à image bambote na ba oyanga Léa Gétrude bambote belé na bosani ote chou de moi-même ndeko de moi ndeko mama choupette bambote belé Pauline Chako elamba ne lamba Pauline Chako elamba ne lamba bambote belé vraiment mami Solange na bosani ote mama Belgique 2 na bosani ote mama Belgique 4 na bosani ote mama Kabibi Mwamba de Jubek azolela par rapport à image Esther Niadjoula Sédoise Makambu Esther Niadjoula Sédoise le baga de Jubek autour de question de Jubek na salelo nini de Jubek na salelo na longolo complexe infériorité loba de Jubek na salelo na bete na pe manano mbangu pe mana raisonner kitoko na réfléchi pour na sala choix mabe Esther Niadjoula Sédoise sagesse intelligence discernement na Suède makambu ligolo makambu par rapport à image Just Tambole Sédois na bosani yote vient ngai Wajeni Kabasu vient nga Bob Jonga vient nga Kula Jonga na bosani binote vient nga maître Bijou Bola maître Kibi Kobo na Paris wana quoi par rapport à image pesa makamba pesa melayo Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes à lesa ka bango misuni ya fresh moi liboki ya ngando liboki ya koba liboki ya mbembe ya nguma Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes Élysée Mbemba de Nantes merci beaucoup Gisèle Hassani PDG dans la Londres malgré balango tindelanga masanga tonton melarangango masanga tonton Makita Tongolo Makita yena Jordi bo to bali anga mbongo ya na biso vérité Gisèle Hassani bambote belé par rapport à image ingénieur Jordi Boto le petit Ngolima Jamoul Kanja misuni wana ya base na romole maître Riti Monsaka maître Bafuma Ngolima Star wana oncle mon oncle sagesse intelligente discernement merci beaucoup je m'arrête ici Nzamba Milimo Asakoli Nzamba Batoma la voix de celui qui crie dans les déserts Mutama Narata Esobe Moto Nakata Banzete men tekel parcelle Mistral canicule Wakisha orage boucle honorable Zakari Bababaswe le mola na limwe Usola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso Marambia Victoria télévision
Victoria TV et na ba mon pepa siga na ba na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa amen tchiki